Bonjour mes amis, c'est la Rodriguez de la page Facebook La Rodriguez, YouTube Esther La Rodriguez. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement sur mon YouTube, sur ma page aussi, parce que ça nous fera du bien, ça nous fera de grandir, ça nous fera tout lire moi du tchotchopé. Voilà, donc voilà. Merci vraiment pour notre soutien. Ma cœur na bino ezanga raté, ma commentaire na bino ezanga raté parce que nga na ngara koyoka pe, na ngara pe na tala baninga makambazo sala bongo nga na ya. Na pesi mbote epa ya bato nyonso bazo simba la Rodriguez mbote, hein? Bon week-end à vous, nzamba zala na bino. Merci, merci, merci de tout mon cœur. À Pati Mwimba pour la coaching et surtout pour la information sur le canal. Page la Rodriguez, n'enga vérifier à français, n'enga komaka donc. Et ça la bien ma casse ma. Et ça la kitoko makasi donc voilà na pesi mbote si vous allez na pesi mbote na bateau nyonsa. Merci beaucoup. Donc voilà, lelo tolali tolamuki tozanga rabezi temboka oyo. Il y a toujours quelque chose qui va se passer qui va nous troubler les mentales. Hein? Il y a toujours quelque chose qui va se passer qui va nous faire parler comme des folles. Il y a toujours quelque chose qui va se passer qui va nous mettre en colère. Donc voilà. Bande kotolani tolamuki to kota na mozindo tout à la boye. Et grand papa, vous dire, mon papa, mon konzi, mon papa, mon konzi, mon papa, mon konzi, mi se tali mote, me bomi ma boko, e boye ko bomba. Mon papa, mon konzi, mi se mone mote, me, yo qui sent ma boko, e boye ko bomba yo. Comme tout ça dans le monde, oyo, que ma kambe bomba, ma ratouti na nkuku, babimi si me se kofi, lo mide, donc na répétition. Abeti moi sa bato, mbata na cimentière. Na miso bato nyonso tout image na ye eke viral ekomi loko la buzz mais eza buzz te nga nayokelaki yo mawa nayokelaki nde mese kofi mawa nayokele mawa mpo na nini parce que ayebi valeur na ye te ayebi te soki aza nani mese kofi olobi te oyebi te soki oza nani oyebi te so oyebaka nde oza ose comportaka ndenge ozaka na te nde oza pièce rare lokola ba Michael Jackson oyebi te et puis à la langue torobosa na yo. Et puis à la langue torobosa na yo. Comme on a respecté ba mamate, comme yo po na yo, moi c'est aza instrument, ndengo zora ba danseuse na yo, ozora basi nyonso tout torobosa na yo. Loba ke obima na mabumu na biso te. Hein? Mais c'est Koffi Olomide, c'est quoi ça comme histoire? Et ben nini ba bêtise na yo. Toyo kaka na sango zara impoli. Toyo kaka na sango osalaka makambo ebele ya mabe. Maintenant tout le monde ngo boyete. Siko moni nzambe ndenga to bitu na poisa. Okomo bima na plein podium. Yo mtoza homme marié, père des enfants. Beaucoup même moi nana to sa carrière internationale Didi Stone Abato. Toujours asibiraka ba soni ya papa boy. Ba soni ya muto ya milobaka aza intellectuel ba soni ya muto ya milobaka ke non aza sensé kuta kozala na ba bêtise oyo te Koffi Olomide ntango obetaki mwasi wana na nsima tere sikoyo ozwi nini ya mama ya mwasi na yo komone nani mama nabosani na nkombo na yo na Cindy est-ce que bakosepela na comportement na yo oyebi combien de bateau yo lese même si soki etaki mbata moko inconscient ezalaka oui na confiance neti nini na confiance neti nini na miso ya bato nyonso tu amwasi na yo amwana na yo ata kututuka azalaki mwasi na yo eza place wana yo ofale osala yango obosani baculture na biso bavaleur na biso kua siko banzembo ono osala yango banani tolanda okaka vague ndeko nanga te change papa Koffi parce que oza mpe papa mokolo oyo fani na showbiz ça fait des années il faut oyeba ko se contrôler na makambo mosusu nanu ka oyekoli ko se contrôler te oko se contrôler mokoni mokolo kozala na cercueil pourquoi olinga toujours kochoke bato na makambo ezanga ntina oleki ozala na charisme oyebi ke nzambe akokobotola mpe talano apesi yango na bato mosusu ndenge azopesa epa fali mpo na minute ofali aleki yo blague à part ok donc papa Koffi c'est triste na kesi ko epa basi bamama poto bolukaka nini na bapodium ya bamusicien bato
omi peti kiti pe makola masoka elema bino bokataka kozala nsima monene nde yango ezalaka kibomwasi ngai so miyebaka na basuki ya bacouleur ebele yo wana sans valeur sans charisme yo wana otiki bana 10 na ndako bazozela yo otiki bana 20 na ndako bazozela yo otiki mibali 5 mosusu na Afrique mosusu na Asie mosusu na soki wapi bazozela yo yo wana kwatulu kwakulu pakaka ofi tala ndenge asambwisi yo wana eza kozangisa oyo barespect oza na charisme te amoniki mwasi na yo te malgré oza eloko te oza na charisme te ndeko nanga bofandaka na bandako na bino concert ntango balobaka concert ou bien bokendilaka nano barépétition mpo na nini répétition eza esika te biso bato bangala efo tochange makambo ebele répétition eza esika bato fo base concentre mpo bazobongisa eloko moko oyo bakoprésente pa bato bino basi oyo bokendaka na barépétition boke kosala nini na barépétition otiki ndako nosali te otiki bana na yo oyebi te esika bazali otiki yango bana na bino bakomobima na mibali na bino bamama mibima agité encore soki atie déjà Olga Kabelo na moto akomi agité ma tro a bandeko mawa tro awa na kopesa kofi na foti kaka pa kofi te na kopesa mpe foti pa mwasi wana basi wana ok na répétition bato mesala na charisme fanda ozobata na podium nata benge na podium sans valeur c'est triste bozokisa basi nyonso soni ntango osali ata nde wana esa biso nyonso tozala leve ti ntango tozofanda na bakiti boto ya kolobela bino kasi yango ezaka pamba tokochange mokolo nini bato batamangala mokolo nini tokozwa charisme ya banigérien nachoke bino seko mokolo nini tokozwa charisme ya banigérien mokolo nini tokozwa charisme ya banigérien yango baleki biso na mbongo baleki biso na kitoko baleki biso na aisance mboka na bango eleki ya biso na nyonso parce que baza peuple moko baza quand même organisé na marque na bango mibali na bango baza na bacharisme mobali soki abali mwasi akomeme te na suka bino te bino bapapa omona mwasi na ke concert otiki ye bakei ofani na ndako tala siko mwasi babeti ye kuna na nsima tere pa kofi pour vous dire que bandeko na ngai na kata na ngai na mokuse tozo perdre ma valeur tozo perdre contrôle ya culture na biso un peuple sans culture n'est rien botala baaméricain malgré nyonso basalaka me balukaka ti lelo bauta wapi bayebi bisika bauta te e soki toperdre bavaleur moro nyonso toperdre bavaleur culturelle nyonso tokozala bata malonga te babana kodrible biso kaka ezala na politique tobana kozala toujours dominé ezala na social tobana kozala toujours dominé ezala na santé tobana kozala toujours dominé parce que peuple toyebi eloko tolingi te toza na bavaleur te toza non civilisé toza bato tolingi koyekola makambo ya sika te tokangamaka na makambo kala tokangamaka entre biso or que monde basali yango siko ouvert mpo na biso nyonso tokota toyekola makambo ya sika toyeba badroit na bavaleur na biso eloko kofi asalaki soki ezalaki motu neti nga na ngai na gifle pam après na memi na justice nalie ye mbongo donc voilà bandeko nanga posabone na page nanga la retrikeza mpona tobana koya na baseja boye tochoke bino mpona tochange changement fozala ezaka parce que tokotoyaka baculture ya bato mosusu te bokendaka taka na basomalie kaka oyo ya pamba bokende pa basomalie kaka pamba kaka basomalie kaka bokende na baethiopie kaka ya pamba botala bango ndenge bazali surtout na diaspora botala bango ndenge bazovivre bokompare sikoyo ya biso ezaka kwanga makayabu ene na meli bière na lali donc voilà c'était la retrikeza biso